congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver tous les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Bonjour, bonsoir, chers internautes de 3 fois congoyasika.com. Congoyasika.com, un site internet télévision, information à la source. Congoyasika.com à votre service. Moi, Maurice Mokulu, votre humble serviteur, responsable de Congoyasika. Cette année 2014, nous avons dit qu'il faut changer la couleur de la presse congolaise. À ce sens d'information qui édifie pour vous les parents, nos jeunes congolais, la diaspora, pour que nous puissions changer. Et maintenant, comme vous savez, nous sommes au mois de la femme, mois de mars, nous avons pris la responsabilité de contacter, de fouiller, de chercher chaque pays, ici à Scandinavie, là où nous habitons, quelles sont ces femmes dont on parle? Quelles sont ces femmes dont ils sont intégrés? Quelles sont ces femmes qui font des œuvres, qui bougent tout le monde pour défendre ou pour montrer de quoi elles sont capables? Et aujourd'hui, nous avons la chance. C'est difficile parce que ce sont des femmes, vous savez, très occupées, mais elle a accepté pour parler. Et elle, c'est qui? C'est Maman Jeanne Massimango. C'est Congoyasika a eu l'honneur de recevoir aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons recevoir Maman Jeanne Massimango. Merci, bonsoir, comme j'avais dit. Et voici Maman Jeanne, elle est là à côté de moi. Et sans plus tarder, nous allons lui poser quelques questions pour savoir si réellement c'est elle et qu'est-ce que réellement elle fait et quel est son avenir, quel est son projet pour l'intérêt toujours du Congo. Et nous sommes site de la diaspora et notre cause, c'est le nouveauté, c'est de nouvelles choses. Biloko oyo ezako tongamboka, biloko oyo ezako telemisa ba maman. Et tous allez na mois de la femme, comme on l'a dit dans mon introduction nangai, tolobaki ete tokotambola, tokobeta porte à porte, koyeba banani oyo bazako sala misala ya malamu. Oyo ezali kosunga bandeko ba congolais, bandeko ba africain, pourquoi pas bandeko européen. Donc yangwana sans plus tarder naye ayaminga malam et tobandi ko questionner parce que bobengaki mingi bolobi azalaka na Stockholm et puis na futi billet nangai kota Oslo, capitale ya Norvège pour naka koluka mama nabiso ya Scandinavie. Bonsoir Maman Jeanne.
Bonsoir, Papa Maurice. Maman Jeanne, yambo yakobanda mituna na biso, tozali na nesengo mingi ndengo dini koyamba biso na kati ya esika oyo ezali biro na yo, oyo yo zali ko sala na bandeko ya mboka o bamindele, oyo yo zali ko diriger. Toningi toyeba vraiment kombono nani et osalaka nini? Merci mingi Papa Maurice. Dengo moko lobiki ofuti bien na yo uti Oslo uyeti na Stockholm en tout cas Nzambe apambola yo pona yango. Nga kumbolanga Jeanne Masimango Manduma navandaka na Stockholm na Suède peka Papa lobi et puis nasala musala na Noaxark donc msala mingi on a salaka ezalaka prévention il y a VIH et sida donc et puis c'est pas seulement prévention et puis soutien il y a baoyo ba na maladie na ba famille et ko ba famille ba na Suède ou bien na mboka msusu Europe même na Afrique totamboli moi bisika mingi kaka kombo na yo na ba africain Mama Jeanne Masimango asalisaka bato. Mama Jeanne Masimango azozwa soin bandeko baza kobela o baza rejeté na société. Mama Jeanne Masimango aza toujours derrière donc ba otobenga ba étranger ezaka ba congolais té même na ba arabe. Mama Jeanne Masimango asala na bango mama esengo e makasi nini deni nezwa kiyo ozala na niveau wana vraiment bandeko ba yoka yo même ba chinois na kati ya mboka oyo ya Stockholm bayoka yo soko lobi pe bandimi yango eza nini soki koyebisa bandeko na biso o bakolanda biso bayeba eza nini? En tout cas na évité mais je crois ezaka grâce ya Nzambe ndeka na lobaka peut-être kozalaki na umeli pe mingi na makambo yango pe omoni soki osala makambo neti oza sensible neti sida. Et à part sida pe na sala la makambo ya éducation sexuelle makambo ya prostitution donc et puis makambo ya égalité donc il faut umela na mili yango soki umeli pe wana ko peut-être confiance et kozala ozotonga confiance na bato parfois ezalaka omoni mutu akoti na niveau ya organisation asali 2 ans 3 ans amonike ezofuta te amonike mwani nezate atiki mais ceux qui ozo umela wana peut-être confiance wana ezomata na mususu ezalaka net ceux qui nasali raconte na mutu ponanga ezalaka ki nga na édiquer ezalaka na ki to ça l'échange parce que chaque raconte ponanga eza moins un plus na bakisaka. Alors, Maman Jeanne Masimango, oza na ba activité mingi, lelo oyo ozali projet chef na kati na organisation moko munene esangisi ba organisation ebele na kati na mboka oyo. Osala kindenge nini okomati na niveau wana ozala na ba mindele bayoka kayo ozo diriger même département munene ya projet. Osala kindenge nini okoma na niveau wana? Parce que ezali mois de la femme pour yeba ki bandeko na biso ya bana basi bola la te bola muka bokende kelasi soki mama Jeanne atanga ki classe te na yeba ki te ko komate soki atanga ki classe te ko diriger bato azo diriger te lelo oyo azo sala fierté à Congo tant bazo ba congolaise bazo ba batangaka parce que l'île na bango Mama Jeanne osala kindeni ni tioko mati na mutu ya organisation munene bolelo oyo Suède mo bezo lobela yo osala kindenge nini po bandeko oyo bakolanda biso bazwa modèle na yo et puis EDP intégration parce que osali symbole ya intégration na kati na mboka oyo osala kindenge nini Mama Jeanne moi esengo moi sourire po bayeba Mama Jeanne asala kinini baza kolanda yo. En tout cas, Papa Maurice, ce qui est que ça l'a donc, organisation munene na évité, ce qui n'a pas dirigé, organisation munene ou bien appartement munene na évité, na yo kiango kalelo. Et puis, oui,
eza mwa biso basi Podanga mwana biso basi ou bien jour na biso ezalaka chaque jour quoi ba mwa nyonso ezalaka ya biso Podanga quoi donc natanga mingi te koleka bayaya nanga baleki nanga o nayebi j'ai pondé kana lobaki na bandeli eza grâce et puis mususu eza ko umela na miliango parce que mingi na bando sala bénévole donc ozawana na miliango kaka ozozwa moi un plus ozobakisa yango wana na place na zalelo mais eza kotanga mingi te koyeba mingi te wana yango te parce que ozalaki na volonté ya kozala wana na bamindele tokotinga makambo etali réalisation oza pe na ONG na yo monene oyo sango ezotambola lobela biso na baréalisation na kati ya ONG na yo na bacontact na yo eza ndenge nini comment oza koévolue baméthode na eza nini en tout cas ONG nanga nayebi te soki na ONG nanga mais naza nde nasalaka neti nakoloba pardon que naza active na ba ONG ebele wana nde esalisanga mingi na réaliser ba sujet en tout cas onga nalinga mingi neti ba sujet neti ya jar oyo tobenga na kisedwa yemstelhet égalité et puis neti ko partager bakambo ebele biso basi omoni ke na linga mingi te ki basi tolalaka bapongi parce que biso basi toza très important na bafoye na biso na partout donc même ce qui est na Bible moi c'est un rôle très important o biso basi biso moko to négligeaka et puis bato ebele pe ba négligeaka mais donc ceux qui to miyebi rôle yo to ko jouer importance to anango je crois que makambo ebele weekend liboso Mama Jeanne mibu boni biba mbula boni oyo oza na kati na musala oyo humanitaire po okoma na niveau oyo mibu boni en tout cas na koloba ça fait 20 ans na donc na milieu oyo soki ezate na osala VH makambo VH ekozala makambo égalité ekozala ya koéduquer bana ekozala donc baactivité ka ebele. Avant de kota, ozali pe politicienne monene, politique ya solo, politique ya démocratie ya solo, oyo kosala pour na peuple, rien que pour le peuple. Et puis oza na kati ya politique pe lokola. Mais avant de kota na kati na politique, tolingi na nuto ba message nini oza na ngo pona ne au mois de la femme. Opesa biso na langue na Swahili, opesa biso pe yango na Lingala, pe na monoko mosusu yo yebi, obandeko ya Kongo bakoyoka. Moi message ya moke, opesa message pona kotelimisa ba mama na langue na Swahili et puis na lokota na Lingala, peut-être le Congo, peut-être Chiloba, mais na pesi kaka deux langues possibles pona moko. Pour le baramwa ba langue moi mingi. Balangi eza ebele mosusu koto ekimi awa mais pour nga na koloba ki message oyo na nango eza kosoutenir kutu te parce que biso basi toza na bacapacité ebele mais toignoraka yango tominizaka yango bacapacité oyo toza nango donc nde message wana nango ke to kota na kati en tout cas to bimisa bombani parce que wana ce qui est bombani je crois que ezali loko moko ya bien parce que souvent toyokaka qui trouve une femme trouve quoi le bonheur c'est pas seulement moi si vous signer bonheur physique au boy ya bonheur à kati non physique est très important dès qu'on a eu ça qui bloqué nga naza na éducateur ya sexualité ya bonheur wana nzoto est très important ngo peto ignorer ngo te mais ba mususu bakanisa kaka wana
mais bonheur wana eza oya kati soki biso basi tobimisiki mwasi na biso en tout cas tovandisi yango na place nango je crois bafoye na biso evanda calme bana biso bozala posé en tout cas nde message oyo na nango eza te ke tobimisa eloko moko ya sika ye te toa nango déjà. Ok, alors nalingi même message opesi biso opesa biso yango mpe na swahili. Oui, wala ko mwa makasi. Moi moke na yite umeli mwa poto mingi, mopue mingi, mais ekoki ko bossa la tête. Mais je crois que bato ebele bayoki on a lobby déjà, mais oui. Moi moke mina se maibi maman moke. Non, donc message yangu ni kusema kama mwanamke surtout tunakuwa tunajiminimize ou bien kujizarau, mais mwanamke iko na kapasite mingi yenye kama tunaenda tunasema tuitowe tuitilize itakuwa jambo la maana sana, donc ku niveau ya bafoye yetu na ku niveau donc ya société muzima. Ah, vraiment merci Maman Jeanne de sentir motema monene zanango. Ba esa biso sala motema monene po makambo yo sipotaka. Motema na yo namoni ko salisa biso vraiment. Yango na oboya ki mamba politique na ebi. Na sali ba enquête na ngai. Balobi te il faut tozala na représentante ya bana basi na politique ya mboka Suède. Faut tozala ba oyo mongongo ya ba mama. Kaka ba mama étranger te, ba mama somalienne te, congolaise te, mais na ba mama sédoise. Ce qui bat l'émission pour majorité c'est là qui ba mama sédoise de battre l'émission. Pour lelo oyo totanga yo parmi ba mama politicienne na kati na mboka ya Suède. Oza mama politicienne to ko longola yango te. Oboyaki mais nzamba simi motema na yo alabi nzela yango ka yango wana. Et puis tout ça na kweliki yake na motema na yo okolonga parce que oza na motema malamu ya bo mama. Maman Jeanne basolo mo zaki ndenge nini yo koma politicienne boye tout ça mona kombo na liste na élection nationale ya députation na mboka Norvège na mboka ya Suède mboka o eza discipline mboka o eza na histoire monene na mokili mboka o esalisaka ba mboka mingi na etali humanitaire na etali ba organisation le tozo parler si climat mokili eza ko beba likolo ya climat et puis politique climatique une grande partie ya décision na kati na mboka oyo et puis lelo bazo compter yo parmi basi politicienne oyo pe bako kopesa voix na bango na ba décision mondiale ezala ki boni okoma na masolo ya politique. Pas Maurice. Comment à la politique à Kolobaké, ça fait au moins 4 ans, ou 4 ans, bien 6 ans, ben ici Kinga, mais pour mon expérience au Tarango, na mboka na biso politique et l'okumsusu. Mais et pour ma kitina point, donc à Koloba, mon ben n'angande à révéler nga lobi maman. Je crois que il pose en Zambie parce que basi ya mayele atondi na mboka oyo basi oyo batanga ebele ba tondi na mboka oyo et puis camarade nanga mosusu Louis balinga mingi nde ayebisi nga lobi te Jade kutu nayebisi ke nte nangi okota politique te parce que nangi na continue ka na makambo nasalaka mais ya lobi ke c'est bon, mais il y a ce qui est au côté politique, au continue ka na musala usalaka. Balingi au côté politique pour abanda usala makambo msusu yasika. Ezaka ba makambo usalaka mais au memango na niveau msusu ya dikolo parce que monike yondo yebi ba problème au bino bwana ngo binge na lobak ça fait au moins un mois temps na kati ya miliango ceux qui au koti kuna wana mema ba voix ya batu na kuna ba cible na yo na niveau mususu ndesko totiki Zambia diriger biso ceux qui eza mokano na ye ceux qui eza yete eza mokano na Nzambe ngai na lobi yango pona nini parce que ba mwa baza ebele
ba mama oyo baza na mayele boanya baza ebele mais batali bake na gauche bazongi belo batali kaka yo kombo neza na tête ya affiche ya parti politique na bino féministe parti politique féministe oyo ezali parti oyo ezali ko bunda pona égalité ya basi parti ezali ko bunda pona bomwasi parti oyo ezali koyeba ke papa na mama baza na kati ya bomwasi l'homme est dans la femme et kati ya bomwasi papa azali tobimisa yango po balobi ke tango mwasi atelemaka makambo ebongwanaka yango wana parti wana batelemi bandeko na ngai boyoka lolaka oza ndeko congolais ovandaka na Göteborg ovandaka na Malmö ovandaka na Bru ovandaka na Stockholm partout bozali botala mama na biso pona nini tozoloba bandeko na ngai toza kolela lelo ba mwana mudi ba mama batelemi na ba église batelemi partout ba comprendre que non il faut un changement tolobi te ke moto ba longwa moto ba zonga te changement tozoloba biso bato bon moto échanger po balobi soki olingi mboka échanger faut yo banda ko changer nde ko changer mboka tala mama na biso nazo présenter bino Maurice Premier nazo présenter bino mama Jeanne Masimango mama Jeanne yeyo bamindele na mboka baponi ye et puis ya lobi soki bo vote ye bo pesi voix na bino voix na ezo compter ndeko oza na passeport rouge okoma ses doigts eza na valeur monene voix na yo kaka moko wana ole beba tala mama na biso ye na septembre mama yeyo bongo pe nazongi motu nanga aza journaliste mama toyebi mingi soki ba vote moto ya komi libumu monene akomi na mituka ebele abosani ba oyo ba votaki OK nazoki de bien biso toza mituna bandeko ya diaspora na Göteborg na Malmö batuni ngai balbi Maurice to vota mingi soki bake babosani biso bongo lelo mama Jeanne nzamba apamboli okomi lelo député national na kati na mboka Suède biso diaspora na biso ba problème eza ebele problème ya misala ba problème intégration malade bana agenda to benga ngoni ni bana école bana ya primaire makambo ya bandako ba problème ndako yo loko nini mama Jeanne lelo akomi mokonzi akosala pona ba africain et puis pona biso ba congolais donc ndekala lobaki da bandeli message nanga eza moko ozala neti na Congo soki vote biso topesa yo taba topesa yo nini yango te poranga eza eloko nga na lingi nasalaka nazosala kutu lelo calendrier nanga eza plein tozo éduquer balobaka na se doit kosterka donc mwasi ou bien individu atelema na makolo na ye mibale omoni mboka neti Suède kozala toana problème intégration wana bana plan intégration mpona eba immigré nyonso mais soki yo moko bien soki biso ba congolais tomiyebi problème otala nango to présenter yango wana je crois que ezala eloko moko ya bien soki bapesi yo mayele mutu moko olongola yango te ti mayele wana opesa yango na bana na yo donc nde eloko nga na okende kosterka individuel donc bapesi yo mwa mayele boye meme oke oluka mosala oyebi ndongo ndenge okose défendre wana kobanga soki nake boye na se plein bolongolanga mosala mais wana soki oza na eloko wana otelemi okende bisi te nayebi badroit nanga nde eloko en tout cas message biso toa nango yango wana nga moko personnel nasalaka na osala lelo eloko ya sika ou bien nini misusu na nango te nakosabino te. OK. Mama azabe clair eza te na kopesa lopango tokomela masanga te. Mama bopesi maboko bo voter mama voix na yo nécessaire. Oza wapi omoni elongi ya mama omoni motema na ye omoni misala za kosala azosalisa bandeko mingi et puis tokozonga lisusu moko mosusu tolakisa makambo nini asalaka ndeni biso tokoprofite na ngo biso bandeko ya Congo ezala bandeko ya este ezala bandeko ya
il y a nord, bandeko, il y a sud. Tout ça, biso sont ba congolais. Biso sont tous ba congolais. Dès que tu soutenir maman, peut to bénéficier parce que toujours les la cité. Mais voir wana sengele comment na canal nini. Problème na biso ko sila na canal le nini. Surtout tous na moto kuna te. Bandeko na ngai, tous na un changement, un amour, un critique te parce que nzamba za komona. Dieu est juste. Dieu voit nos cœurs. Tout soutenir, tout linga na congolais au moins d'être koma. Tout soutenir maman. Azo sala pe mingi na Congo. Sango na epeza kuna makasi na Congo. Kuna na Congo. Makambo nini yo sala na Congo po bana mikie. Posa ko salisa toki sango. Toningi mana monoko na po balabate. Maurice Premier, okoki andi ko soutenir maman te, eza mosala na biso. Soki eza malamu, toloba malamu. Soki ezali pe mabe, toloba mabe. Mais to tika mabete moto abongisa to finga te to lo bande bongisa mama na Congo sango itamboli osala kanini na Congo kama sala ona sala na mboka onde na sala na Congo moi muke mayele na zuya wa ndi na mema na mboka na ngape ezaka ba formation to ça ba formation na to na plein formation pour tout na ba soda basoda na mboka na biso na Bukavu donc Bukavu na ba eza ya na Kivu mobimba na ba mama ba femme violée ba mama ba na virus ya VIH ba orphelin donc to forma capé ba animateur sanitaire de musala na sala kana mboka ba difficulté nous na musala oyo ozo sala banda kala na mboka. En tout cas, na mboka neti ya biso lelo na koloba na difficulté mon côté ezaki nde na ibandeli uyeboye yo mwasi yo nini kolobela makambo neti ya VIH tabou sexualité ezalaki tabou mais en tout cas lelo te la difficulté ezate. Ah merci maman pour pesi biso tango ko solo la. Tameza moke bazo zelo na ndako liloba na yo ni nozana yango pour na programme na ya préparation à l'élection et puis pour na ndenge nini esengeli na biso to sala pour ekende liboso o to tuna kite o zana ngona motema o ikoloba pe moi bambote ce qui ezali na ba mama nyoso o basimba ka mosala pour ekende liboso maloba na mboka ya yo. Merci mingi papa Maurice nako pesa nako tanga bakombo te bato baebele soki natangi bakombo ezala nga otanga kinga te merci na ba mama nyonso ya Stockholm mama nanga ya Mundele mama Tina mobile nanga parce que ya soutien munene en tout cas okosa ba misala otosalaka sans avoir soutien ya mutu moko apembe na yo na yaya nanga Pablo Machine Sabit Afrojan yepe asutana musala otosalaka merci mingi pour na bino bato ya Congo ya sika. Merci bandeko bazwili baku na kolanda moi élément oyo toyambaki mama Jeanne Masimango chef ya projet ya organisation moko munene NOAC awa na kati ya mboka ya Suède et puis mama oyo azali pe futur député national oyo esengi na biso to soutenir aza na tête ya fiche ya parti politique féministe awa na kati na mboka oyo ya Suède. Eza ba mama baza ko émerger na kati na organisation mama asali misala minene bolobaki ke tolanda tokolanda na sima video tokozala na ye na bamboka mingi lokola bamboka Yeteborg abulu tokotambola na ye kotala misala nini mama za kosala contact nini aza na peuple contact nini aza nango na bandeko mosusu pe misala oyo azosala na Congo ezomonana tokolanda pe bokomona bilili mais soki oza na motuna kotuna oza na besoin ya soutien oza na ONG oza na problème
contacter biso na numéro oyo contacter maman azawana pona kopesa ba conseil na milieu ya diaspora na biso ozona ba problème songolo mais ba problème plus humanitaire contacter ye akopesa lisungi mateya esengi yosala ndenge nini. Alors merci mingi po ayambi biso na tango moke oyo tozwi merci pe na bandeko choisi chance à Rolanda biso na remercier celui qu'on appelle Eric Photo Oyo Azali derrière la caméra. Na remercier frère Alain Oyo Azali toujours kosunga biso na ba conseil malamu. Na remercier lisusu Anakibamba pe bandeko nyonso ya diaspora awa na kati na mboka ya Suède nde bozo soutenir Congo ya sika po ekende liboso. Na remercier Bobo Bola pe na remercier lisusu mobali ya mama Jeanne Oya ndimi ete na confiance wana tosala mosala oyo po te mama na biso akende liboso. Mbote mingi place bozali kimia na kolo eza na bino bokomona biso sima ya mama Jeanne tokotambola pe bomona misala nini azali kosala po ete voix na yo kaka moko eki ko changer Scandinavie mobimba kaka voix na yo moko eki ko changer